Salut d'être nombreux devant vos téléphones, vos portables, devant vos laptops. Merci d'abonner au côté que s'abonner massivement à la chaîne Bino Bongane Media et pourquoi pas na AFB News TV. Et la chaîne Oyesika, chaîne Oyo, pour na ba image ya kitoko, et ça très na association ya femmes de bonheur et pourquoi pas ba charité nous suivre dans les Bongo awa na Congo. Voilà, lelo toye bongo awa na Kinkole. Tu bon na orphelinat exemple pour la Pentecôte tu l'engrais bon quitter les limo santu et limo de quitter les biso lelo tu ya bon ko fêter et longo na ba orphelin ya orphelinat Marie mère de pauvres tu côté la kati tout mona ba activité ni resali mawana parce que et longo na élément de mens au ya chapeauté et pas ya chef Alain Diasona merci na parce que yemoro alambela bongo ba terminer ni ba chef ayemela bato bavala na ville na centre ville mais kasi lelo atiki mo muke bata centre ville atiki bo ba kondi ba ministre ba terminer non surtout à côté pene na moto à côté na cuisine pour alambela kaka ba orphelin biloko alambaki lelo to ye na awa elongo na association femmes de bonheur de yo pesa bongo o toza nango biloko kolia to sepela parce que to bosana te ezalaki anniversaire ya Naomi Samba ou azali bon fondatrice ya association ya femmes de bonheur donc des associations nous te sangani et sali ki to sepela ensemble na ba orphelin tozo ko la kati parce que ba surtout des ebele bokotala oni to yaki ndenge ni to sepela bana parce que ba orphelin na pena balinga makambo bango mingi to kota bo mo ndenge eleka merci. Quand on est là, il faut qu'on ait un téléphone que les acquis anniversaire le 5 mai. Et la ligne qui est mais compte tenu à l'état d'urgence que l'acquis là-haut, moyen qu'il y a notre temps à Israël, donc on décide d'acquis ensemble dans l'association Union surtout, qu'il y a la fin du mois de mai, le 31. Pour Kabola moi et l'autre pour y a bana, tout solo la bana, tout y va discuter na bango et ça fait moi mikolo. Et on monitorie dans le cadre il y a l'association de biso Ezali, association de femmes de bonheur, na élément de masse. Merci beaucoup, merci maman, tu sais pas ma carte, ndenge boye, lelo fin du mois pour anniversaire na yo. Pour na biso Ezali lelo. Pour bolingo nde ezalaka naissance. Et si tu as bolingo ezali chaque jour bato bazobotama yesu azobotama nzambe azozwa lokolo boye surtout lelo boyebi mokolo monene Pentecôte esprit saint akiteli bino boye kote bosakola sango elamu ya bolingo ya nzambe eza eloko monene biso tolinga tozotala na tokolia nini lelo nakanisaki mpe ata eloko moko te na ntongo na lobi bosala tati me nzambe nde ayebi fete monene ezali kose manifeste que la résurrection du Seigneur, la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint vous donne encore une grande force pour que vous puissiez témoigner de son amour au milieu des gens.
Merci beaucoup, maman. Nzamba pambola bino. Akomisa yo abatela yo abakisa mikolo ebele po osalela ye. Ebongo bato bakobanda omona bino baacte bozopose bakopesa tata Nzambe. Merci. Sengo ezali mingi ya koyeba ke toza na kati ya esika oyo epai wapi biso donc na oba biso eza association de femmes de bonheur na élément de masse oyo tosangani na cadre ya anniversaire ya ndeko na biso Naomi Samba oyo afetaki anniversaire depuis le 5 mai et vu que tolingaki ezaleka inaperçu te yango tolobaki il faut tout le gâteau vendre sika moko tolia na bana to mela na bango to se réjouir en fait pour l'anniversaire de sika. Mais toki ko banda te manif na biso ya lelo sans pourtant te rendre grâce na Nzambe oya permettre que to kutana sika oyo lelo. To rokumba mitu na biso. Éternel miséricordieux, Père de grâce, Père de paix. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta bienveillance, ta bienfaisance. Éternel, ta bonté, ton amour, nous n'allions pas être en ce lieu. Papa, voilà que tu as permis à ce que nous puissions nous rencontrer avec tous ces enfants, cette famille que nous créons à nous. Maman Naomi, Nabiso Nyonso, pour souhaiter la bienvenue. Malobombo Kanadi. Tellement c'est quoi pour les anniversaires? Merci beaucoup les enfants, que Dieu vous bénisse. Merci. Ils arrivent à l'association de femmes de bonheur D. Ensemble, l'association de femmes de bonheur n'a élément de masse. Pour une petite précision, il y a un ilambami awa
eza mwana mobali mutalambi yango mwana mwasi mwana mobali mutalambi yango alobaki ya kotika journée eleka bongo te il faut offrir bana quelque chose et cette personne là c'est une personne qui est partenaire comme on est maître Alain Diasonga et maître Alain Diasonga na musika parce azali vu makambo azosala aza mpesha kokiboya na esika oyo te asalaki video moko oyo tokolakisa mpona bana. Merci papa. En résumé, maître Alain Diasonga lobi boy. Vu empêchement zana yango to zana sika ote, mais sengweza koyeba que bana baza bien, a offrir bango biloko oyo pona balia. Pour permettre à l'oba français parce que batin ba kansa gaza français, taza français, taza congolais, mais à l'oba français de bien que les kalingala. Donc, il fallait ça, vu que Aza en place, Aza présenté. Donc, prochainement, on a des comédiens, animation, awa, ensemble. Donc, en grosso modo, Yangwan. Bonjour les enfants. Bonjour papa. Wow. Chef Alain da Timbingai, Azaki vraiment a besoin. Yakoyana bino mona lambi bino kitoko, mais confinement na misala nde kangi. Maloba lingi bino mingi. Le lieu bandel meza soukate. Abiso confirmé s'il a se libéré. On fait la programme moko aya. A pas fait journée moko kitoko na bino. Alambe na bino lisusu. A se pesa bino davantage. A tindeli bino mbote. Abika lingi bino mingi. Voilà message au na meme bino papa grand chef Alain Diasso. Namboka bino maman na habité sozana iloko koloba na biso par rapport ya surprise to sala bino lelo. Nano tolingi topesa merci na papa Alain. Na tongo tango tozala kosambela tosengaki nzambe asala programme po te bana balia po ye alobaki bomitungisa te na oyo bokolia ni bokolata. Effectivement, nzambe asali programme à travers papa Alain asimba na association nyonso ndenge bosali papa Alain ye moko asimba cuisine po alamba biloko wana. Vraiment nzambe azwi lukumu, nzambe akozwa toujours lukumu po na yo papa Alain. Na pesi merci ya mingi, nzambe azwa lukumu. Bana tozali mukolo nyonso nzambe azosala programme azotinda lelo atindi ayo. Mukolo ya Pentecôte, Elimo Santo, tala eloko munene, moto vraiment ya munene Elimo Santo atindi, apesa papa le a se sacrifier,
asimba moto na maboko na ye po te bana oyo lelo balia tika te nzambe azwa lokumu na remercie nzambe na ndenge ya kosakana te. Merci papa ale nzambe apambola yo nzambe abatela yo confinement eleka maladi nyonso eleka esimba ata motu moko te ni na association ni na famille. Mama Naomi ndenge moko nzambe abatela bino soki yo te peut-être papa ale alingaki akoma te à travers anniversaire na yo papa ale aye kofete pe na biso elongo na kumisi nzambe po na bino nyonso na association na bino nyonso na kumisi nzambe po na présence na bino awa boyeba te limo santu boza na ye wana atindi bino na kati na biso tika te azwa lokumu ntango nyonso amen. Toyembeli ye topesi merci mais toyambi bino te toza na nzembo na biso ya mwa moke toyambaka bato nyonso bayelaka biso mpo nzambe azwa lokumu bana boyemba. Yemba yaka mwa senet muke na mama Naomi na association ebakisami ya monene na papa Alain bolandango eza muke eza ekozala ta mingi te bopesa biso tempo te tokoka kosala. Merci beaucoup. Bonjour. Bano yo mama na bango na yeba te na sana na sala pona bakufa bayaka bayaka biloko nanga basala biloko tu. Apona koma bango ta. Bonjour papa. Bonjour. Bana ya uti wapi? Babenga biso na kwa. Popo wana dala wapi? Oya benga binu wana ke. Adala wapi? Lele sabango papa bango defa kani. Lele sabango ade samno mbongo na yebo fuko. Ozolia na tokutolia. Siko binu una moliete. Moliete ba yina msoko na mwana. Nana benga binu. O meli mjia ngo meli. Nazo ya bukini nazo ya. Okay wa. Bukini butanga na nazo ya. Kile ina wewe na shaba na nazo. Baoyeba ngale Facebook internet kezo. Baoyeba. Banu yo. Baoyeba yo na ngati.
funa na yeba mana mwana ba mubi ayo luwa no ba ujana wa binga bambeya na luwa ba mubaya na Banzala. Abako tumine bis apesa biso mo kamina vate tolia fufu na yo. Mara ko ya mo ya. Ke ngape na kola fufu te sebe to zora telefone to ke la telefone to. Ya telefone bien. Bon ba makasi. Bon bon. Ya telefone ma bien. Comme que kado wala ni vya senga mo yenga mi basi kado na muso. Sei na ko mame ya be. Au jana batomboli tobi. Di kopi. Yaga. Yo. Vana. Facebook is ayana lu. Face inatagia wa Facebook inatagia zaja na lu. Facebook yoyo no manego. Facebook wani zaja na lu muliamu. Facebook wana ndo manego fina wana yuza la chao. Ana kiazo ba telefone Android wa kitisa. Tani wana. Ba tani wana za la kiwa. Ona lu muliamu. Na konte. Nazana mbula tokumi bale na moko na zomi na mitwani. Soki telefone wane mona nite bino lelo bugulala wate. Suga na 1. Biso beska telefone. Suga na 1. To beska telefone za. 0.5. Biso de lete to kanzala. 0%. Kanzala. Dono baxi kichenge. Zo kanzala. O baxi demi. Zo kanzala. O baxi plus moko. Wa bilo. 1. Nana posa na mona bino ndaku na ngati. Ona biso de. Nasina bino bo mama na bino. Boki na ko sisa bino na ngai bino na ngana zoki. Ah, meli wo. Na meli na mbongo na yo. Bino ko mela ba jitala. Kasi ngai na tanga tango. Nana posa na bino te bolunga. Ndaku na ngaba ni bibi nyama. Uzile na yeye bile bino na pastel na. To lo bi bile to bo mo. Ko vivo na bana ba mi yibi ezala kama bea. On tanga te. Ano na kati ba mo kutata ki. Face na ngai ezalaki awa natikaki face na nga kote oyo naye nakuti ezate natuni bafumi wana bazalaki wana mibale natuni bango face na ngai eza wapi bazoyebisa ngai bayebi te nayebi te okende nanu bino kozala na bavision na bazamba bomona kati ya barobe olakisa ngai nyonso likofi yaga boya bino mbana mbrusi boya Bwana, usobi mbona bife kitete to yeba na bi. To yeba. One. Mobiki. Abixana. Mobiki. Bana bafumi ngo bangoye. Abixana to ebite. Obe mso bafumi. Yena bisona za fumi. Telefone wana izomura na bango mibale otmezio ngo. Bozela kasuna na ana. Ozoko sabweni. Oh. Oya ndako bato banolo ba bilo. Elia! Na moni. Mami ni ya telefone. Ba oyo foko. Mobiki si. Banda. Zera. Yana na. Mais yeba ko sisa te. Oza ndoko ba. Bobi sa telefone. Na telefone. Bobi sa telefone. Na telefone. Tuka na zero. Bobi sa telefone. Mobiki ziliana yubanga te. Ba ko kana yote na hivi na hivi bango. Bobi sa telefone. Na telefone. Lelo to ebite. Ah. Olela teno lela bo koza pena mutu moko akwa pe ba sumi biso. Oya tino ba na kimeto biso kina. Oya biso kina mbataka lika mutu.
bosala noki te ekoza mpe motu moko mpe malamu mpe azwi biso ake avandisi biso na ndako na biso kolela nano te baloba bongo te biso ki motangala mazwa na mboka me kaka kozala te esala ndongo wana bavandi libanda bani epaseni me libanda ako mwa mjako okana libanda te abokini bokota abengani biso tobungi mpe mamunda bakapla twakapable ya kobensa botimatozokekena bamaka babinelaa pa biso tobosendeko biso Ok, alléluia. Bonjour. Amen. Likambo eti olega wana na koluba neti na baparabo. Bana oyo donc kunyugula mwana na ndako za mabe. Donc mwana asale eloko boye, azwa eloko boye, atiango wa yo ozomona mwana likula inemi na yo, ekola mwana ekola liyanja kota ki ozo likolo longole na likolo. Eza ba mabe bongo. Mwana aza lipamboli ya moko na moko nde tozawa. Soki yo mutu oza na mwana te, donc obanda kolelele mpe na nzambe. Nzambe apesi yo mwana wadi konyokola likola biloko moko ezanga ntina. Yango na kosenga to bakomibatela to mibatela mpe. Kadu nanga mpe na ngai napesa yango oyo. Lisolo moko nazalaki nango ntango nazalaki kopeshe bamayanzi bazalaki na nzela ya wampo ngapo. Nakutani na nyoko na biso propre azalaki na nzela mutu azokende. Apesi ye mbote. Noko alobi ngai peti na ngai nde eza boye. Ngai nakoma nanga boxe. Comment boxe ne memi côté ya bino moko yebi maître dingwe. Memi côté ya maître dingwe. Akutana maître dingwe abi petit na ya beto na peso $5. Obeti nga 10 makofi, nga pe na beto 10 makofi. Babandi wana po batapage nyoko abinga na zo beto 10 yo betanga 1700. Babandi makofi. Noko abeti maître dingwe makofi sila raté. Esili. Ekomi na tango maître dingwe abeti ya liboso. Awa. Noko akei. Andimi yango. Yami balé. Nandimi yango ya misatu abite koki akimi tokomi kuna ndaku boyeko tuna noko nini akoloba noko nini noka koki tabina mnoka mboka mwana ka yenda ka yinda tala likofika yenda moshi na mbongo to na mbongo to andi coin makasi te totongaka yango biso moko tobonisaka yango yango totekaka esinga biso mpona kolia mpe na babesoin yango wana mpe topesi yo mpona anniversaire na yo mama Naomi. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Joyeux je sais même pas comment dire. Merci maman. Merci. Un grand merci au nom de maman Naomi, il y a chef Alain, il y a l'association des femmes de bonheur, on a éléments de masse. Nous vous disons un grand merci et journée au Tolingi et la mémorable dans ma vie nabiso pe na mitema nabiso. C'est une première pour nous autres de venir ici, mais je pense que c'est un premier pas au sali. Toyaki, on a juste partager un petit repas caritatif
Nabino, mais je pense que prochainement, c'est comme un partenariat que nous scellons aujourd'hui, Nabino. Oyo à la langue, tu vas produire des fruits. Sur ce, nasengi na bande ko na biso maman Naomi, okoki déjà bana servir bana, ba mela moi jus balia oyo to réserver pour na ba. Papesio. Papesio. Et papesio. Yosi. Minutes. Ah non. Il y a beaucoup de gibois déjà. Ilia oyo biloko ndenge tobenga awa oyo papa Alain Jason alambaki mpona biso tofete yango oyo eza ya yo oyo eza pondu na soso loso mpe yango yakoyede mama okaya yo ya bana tozokabana bango otonda kaka Papa Alain. Merci beaucoup. Pesanga loso, madame. Yo suis déjà. Vas-y, le soquet. Kalatena kobota
C'est mon anniversaire, je dois prendre tout un cœur, non, je ne peux pas être égoïste. Maman Bernadette, j'aurais préféré quand même que je les sangaille. Donc, il y a maman Bernadette. Donc, pas Molly, il y a maman Bernadette. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà déjà ce collier na bana balie pe gâteau na bango je crois que ba chips ezawa ba popcorn ezali ba jus ezali oyo kabolela bango nga na koya lisusu po tosola bango toza na bango mibale je crois que tosepeli mingi na cadeau surtout opesi biso bana basaleli biso nzambe vraiment apambola bino ndenge ozokobatela bana ti lelo vraiment ça fait une année que ngai nayo tozokutana nazokuta mpe bana kaka en bonne santé malgré la difficulté nzambe vraiment apambola yo akanisela. Voilà, merci bomoni ndenge nini tosepeli na bana balie biloko chef ala alambi en tout cas bale pondu soso loso donc basepeli nango et puis moi biloko mikebi tomele bango ba jus ba biscuit biloko bano esenga bazala nango kaka donc puis gâteau d'anniversaire ekatani wana toliango ensemble na bana nayebi te toza bongo na moko ya représentant chef Alain na compte ya élément de mons oya azala nango loba message na ko lancer na bato oyo bazona na biso na net moment message na ko loba na bato par rapport à activité de salili. Ouais, message est que tout le monde a droit à la vie. Même les orphelins, bano bafana ba papa te bafana droit ya vie. Tokanisa ko partager mukie oyo. Tozaki nango précisément chef Alain élément de masse en collaboration dans ONG chapeauté par madame Naomi. Tokanisa ko ya à l'occasion anniversaire na ko partager. Moi mukie tozaki nango longo na bango. Pour na kotia moi sourire na noko ya bano bazali abandonné. Donc on a que le bazali que to propager bolingo. Dès que tous ensemble qu'il to propager bolingo. Nyof to koza nango tout autour na biso to me ko partager ngo na ba obazangi. Je pense que c'est ça le message oyo na ko lancer na bato batali biso par rapport à ces événements. Donc le message que nous voulons passer c'est de propager l'amour autour de nous. Partager ce qu'on a avec les autres. Donner le sourire aux autres. C'est un peu ça le message que lancé par rapport à l'événement to sali awa. Ok, merci monsieur Glody na message babayo ki balandi en tout cas bandeko eza yango ngonga yango ya kosunga. Monsieur Glody a dit très bien que tout le monde a droit à la vie. Tout le monde. Les orphelins la bien orphelins parce que nous les parents aux parents nous avons parents dans la biso et puis après les banques avec ba parents. Si nous avons papa liban na papa na benga ba on suba orphelin parce que biso ni ba papa na bango. Bandeko oboyo na biso na ngonga oyo botani bana ba sepeli ba retrouver sourire wan o peut-être ba bongisa il y a longtemps. Donc ba sepela pena ba yaka ba ba rotala bango ba vite bongo ça va bien. Siko to za bongo na fondatrice ya association Femme de Bonheur a me rappelé ko lobela biso na ba activité surtout ko eleki awa. C'est anniversaire na yo tous les gâteaux bana balie ba meli baza pena na esengo na ebité sentiment ni nos ana ona ngonga oyo. Nazaka lesengo ya omona ke loko to lingaki salema et salami ndenge to kaniselaki et puis nzamba sali grâce que
bana s'adapter mbala moko na batu mususu ba moni parce que c'est vrai que nga na yaka na nga déjà awa mais bilongo mususu bana mususu bazara so moni longi sika o za moi méfiance mais bana bazara qui vraiment très ouvert na batu nyon surtout et puis ba sepeli surtout na repas oyo chef Alain Jasonga que je salue à l'ambelaki bana. Et je crois que bana non so baza là parce que le les a jours les a fête de Pentecôte bana baza qui se soucier de jeunes maman a uti koloba que na tongo balbande ko tune to kolia nini manzambe lokwa atika raba oya été surtout ba orphelin yango moni biso pe toye na même occasion wana lokwa peza ki anniversaire na nga toye pour na sepela na bango donc nazaka na esengo puis na lobika merci na nzambe oya permettre que makamno se le kana kimia ndenge to bande ko kolinga ceux qui batu balingi bakutana association femme de bonheur bakosa ndenge ni ba rotia pe coup de pouce na mayo bosali est-ce que boyamba li bozo bosala ngo to bosala ngo déjà bah ils a déjà babiloko to sala na biso mais quand des baloba que mosapi moko et sukolaka elongité nous avons besoin d'aide de soutien de abatu nyonso nous avons besoin de soutien ya batu nyonso surtout oh non sota monique azalina un petit rien d'ailleurs que contribuer pour que l'activité to ba projet to zali nango pona bana ils alla réaliser après que contacter biso na ba numéro na biso oyo ezali affiché na page Facebook na biso AFB Association de femmes de bonheur ou encore après ko benga biso na numéro oyo 089 67 58 417 pour na bato baza libanda plus 243 89 67 58 417 wana ba numéro so ba bengi bakozwa biso mbala moko ou encore so batike biso même matin message na page Facebook association de femmes de bonheur bakozwa biso et puis lusungi na bango ekokoma ti esika oyo tokoya ko tika yango pe ba omona en image parce que biso pe toza pe na kati ya média donc nous c'est tambolaka na ba image voilà na moi beaucoup c'est toye ba but ya association femmes de bonheur ezalani. Bon but ezali ezaka moko ko sunga batu o ba na pasi venir en aide toute personne vulnérable donc c'est vrai que tous na ba moyen belete auto ko sunga batu nyonso mais na muki onzamba zo pesa biso na muki ope batu pe o bazota la biso bakoki ko apporter et ko sala que to kende liboso to sunga pe bande ko na biso ata na mingi te mais ata ne fils que na eloka ko lia oyoki omoko ndenge maman Bernadette alobi ke bazaki même pas na eloka ko lia journal lelo donc ceux qui batu bakoki ko sunga orphelinat mère mari de pauvre Marie mère de pauvre pardon eza na mikonga ezali na mikonga ceux qui balingi ba contacter biso to kopesa bango adresse surtout ou encore numéro ya maman Bernadette yemoko azali akoyamba bango ba osola. OK merci. Est-ce que l'association belle bazar c'est ce que j'allais signaler. C'est vrai que c'est une association de femmes, une association femmes de bonheur, mais nous avons aussi les papas de bonheur qui en fait partie. Nous avons papa Mala, papa de bonheur. Papa Mala, Bomo na bango. Nous avons papa Dimitri Bongania. Nous avons papa H Lukoji, héritier Lukoji. Nous avons papa Gaël, papa Glody. Tozana ba papa Providence, baza ebele papa Eric, baza ebele. Moi si c'est vrai basi bazo maliboso mais tozana ba mibali o ba bombani na sima o bazo tindika biso pour que to avancer. J'en profite aussi avec ta permission bien sûr de dire merci à celui qui nous a aussi soutenu de loin, Etienne Corporation. Monsieur Adrien Moussassa, merci beaucoup pour notre soutien au Yosa qu'a apporté na femme de bonheur. Merci aussi à notre partenaire officiel Alain Jasonga. Salut que bana ba lia yo mo ki bana ne ba témoigner biloko ezalaki tellement kitoko. Merci au chef Alain Jasonga. Merci à mon vieux André Kazaï qui m'a aussi soutenu. Merci à papa Anatole, merci papa Jean Thibault Chiboabois, papa Yves Mavambou depuis l'Allemagne. Merci beaucoup na ba maman nous surtout va soutenir biso de loin comme de près. Vraiment il sali biso bien lelo to lekisi journée mon corps ya malamu na bana oyo etikali pe gravé na mitu na bango que na date moko boye to feta ki fête de Pentecôte ba maman moko pe bayaki ba maman de bonheur bayaki pe kosunga biso na eloko kolia donc eza vraiment loko yo et c'est pelisi mutu nyonso surtout merci aussi à Bongani la télévision oyo accompagné biso merci
à AFB Télé-Réalité Plus. Voilà, Télé-Réalité AFB Plus. News TV. Merci aussi à AFB News TV. Voilà. Merci à Eco RDC. Merci Bundes Image Télévision. Merci Nabatunio surtout. Donc je crois que c'est fini pour toi. Et papa Mala, juste un petit mot. La carte d'association Forme de Bonheur, il y a aussi des hommes. Les hommes de bonheur, on a évité activité au Boussaï qui a des lots, réussite ou échec. Et les Kindengenini, moi, synthèsement. En fait, merci pour la parole. Activité à l'élo, biso to robeza réussite. Les a réussite parce que toyen et sikao yo batbalamka na tonga babet baroki rosan barokolian nini. To réussi en fait que ça va sourire. Donc pour nanga eza le fait que ba seki ba sepeli to seki na bango, to sakana bango, to bini na bango. Donc pour moi c'est une réussite. Merci. Merci. Voilà, tout ce qui intervient dans biso pena et puis élément oyosuga awa na lisolo mo muke. J'allais oublier. Je profite aussi pour dire merci à l'équipe Mobimba, il y a élément de masse depuis Paris. Oyo Bazali représenté par le chef Alain, qui a été aussi représenté par Monsieur Glody. Par rapport à Yabatan Kanenge Salaki, moi, impossibilité, mon Salaki que Akoma. Donc merci à élément de masse. Oyo Ezako soutenir Bisso vraiment Makasi. Nzambe vraiment à Pambola Bino, à Pambola chef Alain, à Pambola Batuno surtout va soutenir AFB, donc Association de femmes de bonheur. Merci beaucoup. Merci. Tu as succès à maman Bernadette. Maman Bernadette, on a bagné la tongo, on a bêta moutou, bana boliani, mais mon visite il y a élément de monstre na association femme de bonheur baillé, lié ensemble élément de masse na association femme de bonheur de deux associations sangani pour baya na habité au rolo bani ba expression des années. Na kolobani ni eloko ya moke o nazanango ezali merci pour l'association élément de masse na femme de bonheur et bon on a papa Alain Yemoko to na pesi bino merci mingi na kombo ya bana nyonso vraiment papa Alain bana balé mwana moko a s'exclamer vrai bord c'est-à-dire elekeli bango na gumoko ya bolingo na yo penza nanu bolingo après guna matama na bango vraiment na pesi yo merci nzamba batela bino nyonso nzamba pambola bino a conserver bolingo wana ti bokola nango bokene nango tina suka un jour azwa lokumu merci beaucoup. Voilà, merci. Ouais. Nangana lancé appel Moro. L'appel que je lance cet appel-là à son Excellence, Madame Rose Boyata, la ministre actuelle des Affaires sociales. Excellence, je vais parler avec vous sur Makambo Oyo. Héritier Manda, votre chargé de communication en est témoin. Oui, Patrick, amène-moi des projets qui sont concrets et réels. Tout ça sur le terrain à Mikonga, na Orphelina. En principe, nous avons les calibosso écran, tu as vu par rapport à ce que je fais, mais je suis contraint les calibosso, il y a caméra pour envoyer madame. Il y aura une lettre qui sera écrite. Naroya pas na ba image et on a relaxé. Elles ont vraiment besoin de votre assistance et de votre soutien. C'est bon, merci, rien à commenter. Bon, tu as la branchée, qu'on était dans la chaîne et nous sommes partenaires. Bye.